Le pasteur Bienvenu Messalin, un homme pas comme les autres, un homme à multiples dimensions. Pasteur Bienvenu Messalin, un opérateur économique de haut standing, un animal politique, un passionné de la culture et du sport. Cet homme d'affaires de haute facture s'est démarqué et excellé dans les affaires, notamment dans l'entrepreneuriat des infrastructures routières. En étant proche de la culture, un amoureux de la musique chrétienne, en sa qualité de grand mécène, il produisa les chantres de Ningonde pour la première fois que l'artiste se produisa en Europe dans une salle mythique, précisément à Londres, vers les années 1999. Avec son enthousiasme, il ne s'arrêta pas là, il produisa entre autres le fait Aller Moloto dans son album Jésus le Prince Glorieux, pour ne citer que ça. Avec son atout politique d'organisation et d'orientation, l'homme d'État assumant la présidence de l'interfédéral du Parti des résistances patriotiques, PRP en sigle, parti cher à Mosé Laurent Désiré Kabila en Europe. Du côté sport, pour valoriser la discipline des catch, il amena les catcheurs anglais à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Très intentionné à la situation sociale de son pays, la République démocratique du Congo, en ces jours, il créa une association dénommée les Amis de Bienvenu Messalin, conformément à la Constitution, à son article 37. Conscient de la nécessité d'unir nos efforts, nos expériences et nos connaissances pour construire un Congo socialement fort dans l'éducation, la santé et l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Bonjour, welcome sur Welcome TV. Nous sommes en direct ici à la télévision. Que Dieu vous bénisse alors. Merci beaucoup. Lelo makambo bela koloba ezali mais nazana temps vraiment manqué. Merci na bandeko nyonso bozolanda, merci na bandeko batine ba vidéo na bango. Alors toza na matanga ya pasteur Arthur Bongongo Iyasa. Cérémonie à funérailles na ezali 10 Friday le 19 août 2022 et kozala na Clapham Baptiste Church 823 à 825 Wandsworth Road SW8 3JL. Et puis bar service na ba kunde na Lambeth Cemetery na Blackshore Road SW17 0BY à partir à 14h. Donc à partir de 13h à 14h et puis 14h à 20h refreshment et vous en à London Borough of Lambeth na Lambeth Town 1 Bristol Hill. On a communiqué au funérail nae ezali vendredi oyo le 19 août 2022 à partir de 10h tina 12h. Que son âme repose en paix. Alors nous avons une vidéo moko nazo laksawa avant la laksabino na ningi avant na lobama muke tout dans la vidéo oyo bon na ozongela bino after those two videos. Thank you. Papa, on a un hôpital boyango 4 mois, il y a une autre misao. Yango kasi papa uli mushenko dambo kana kubati yoza mbote bazampo sabayi ba mutemi zotu misao na ikambuni. Quoi? Mais parle. Ikamambala kata ngozanini, boss avec mon bagage de voyage Eric travaille ici parce que on est le belisi mutema. C'est comme makamuni belisi mutema ça qui est ko hôpital. Ozolo ba pété. Ah papa le bakamba mama muni ezoli kan. Hein? T'as dit quoi? Pona. Comment ça? Moi je comprends rien. Moi aussi je comprends rien. Poutine et Félix, pourquoi ni nani kambuni? Ruba. Félix a décidé avant ça. Poutine. Félix soyo makambo ya Rwanda na Messi akende koloba lisusu makambo na Poutine. C'est la magie. Ah, Zambi, soko ba ndila kilo. Ça na sana na mboko. Oh, c'est la magie.
Welcome back to Welcome TV. Bomoni ba vidéo wana mibale. Vidéo liboso za ya apôtre Pierre. Oyo. Eza vidéo na biso à Londres. Aza collègue na ngato tanga na Royalton University. Na moni ba vidéo ba na ko leka na ba réseaux sociaux na moni apôtre na hôpital atali na na ba occasion neti comédie na bengi réellement zaki malade. Malade na e wuti pona nini? Pourquoi parce que belaka. Et puis aza muto ya IDPS venda ya kati. Donc aza muto pona bango bato ya IDPS o balinga Félix Tshisekedi na ndenge ya niveau na ebité. Donc le on so ya mabe o linge sala mapuna Félix c'est ça la bango motema passe ti amima à côté pendo hôpital. Akura pe okufa. Na ngalo bela makamne mo ebele me na ba nino yo ba vidéo musu na zwa ki on a bête quand 40 semaines le cas me ba bi me passe il faut continuer il faut le bablo qu'on est très important. Ya zani mutu na biso azolanda na PC mbote bon rétablissement. Nzamba pambolaye to sola masoni mususu mukolo mususu donc ezala bien. Deuxième vidéo wana bomoni mundele oyo azotumba Varese ya Arsenal ezaka Arsenal te parce Varese ya Arsenal balataka bachaka na mopandi na bango visite Rwanda sikoyo ndenge bandeko ba osala ba marche donc oyo nani président kitu mtatindele ngao donc bandeko ba osala ba marche ke pona ko stopper ma Rwanda bablo mo bata Arsenal wana mundele ezala ke passer a tumbi Varese. Alors na oka bande musu babi ke no bablo baza ba message na bango bien mais les kaka na ba réseaux sociaux na bango o eza TV mundela otala partout bon to sola masola ngosima nazanga ma belé na loba mais na loba en fond na ka moko to na su vidéo oyo ya magambo ya mama Marie ezoloba matro nande ba ofinga première dame bon na ozonga la bino after those two videos. Thank you. Na ozonga na société Samuna sama, mungu sangai. Joku jama kazi te, lengi ni pele ni awa. Joku vangi awa na pe, ngosi awa pe. Joku jama wani pe, joku edo linga, kazi ni kongo, ni ku kazi. Encore na belaka, maladi ya tu, kazi, lengi ni zani awa. Nasa kimia pe. Limbisa nga mama Denise, limbisa mama na mutu wana oyo ya journaliste wana mama baso sala ba video na bango na sentiment bakamati makambo mabe bandekisi na liboso oya malamu batiki mama limbisa nga mama na yo limbisanga mama na yo limbisanga mama na naza makasi te na makasi te kongo etambulaka sawa tala mama mokolo wana tala mwasi ya président ke kobomisa ye tala boyi nzoko nde ezalaki likambo na yo te journaliste mutu aye kokotisa biso na mbeba. Bonjour. Bonjour papa. Maman Marie, ça va? Bonjour maman. Bonjour. Bonjour Panda. Bonjour. Bonne. Bien maman. Ah, tout va. Maman Marie, bonne santé. Santé. Bien Mouké. Madame Mouké. Bon Mouké Moussouségé moi. Je suis ça madame. En tout cas, na sepeli te na mbibino na bondele général na pi nimela na maman Marie na solanai ko critiquer politique ya mokonzi ya mboka c'est normal mais ma fille na ndelo kama ebi mikolo tozali na dossier moko tozolandela ya mama Marie Info oyo afingaka bato salobamaka lokuta oyo babengi diffamation. Alors depuis vendredi tozwaki ye ça me sert pour ça. Donc on a précisé d'abord que première dame azali plaignante dans le dossier. Et maman a ça qui va m'accompagner au boye beaucoup fin batebele. Alors police ezali na mitindo oyezana beaucoup. Ya ko landela mutu nyonso akosala mabe. Ezosenga plaignant zala d'office to construire. Eza misala na biso. Eza mpona ko landela bato à charge ou à décharge. Même qui m'a mort, tout s'ambitieux, on voit qu'il y a 48 heures et tout comme tu as dit que tu n'es pas mais tu as niveau
depuis 6 mois kokebisa azonga quand ozongi c'est ndako les premières dames abengi alobi alingi alandaki na ba réseaux sociaux ngi bato baloba et puis bafingaki pe ye abinono anga mona mama wana peut-être que je na yawa mon maman apesa maman moi conseil sur la bango à ce moment conseil et on se prend tout ceci Maman Denise apekisi ngai na nyonso oyo nga nasalaki amoni yango mabe kasi lokola aza mama première dame aza mama asambelaka l'éducation oyo welcome Basi, welcome Tibomoni vidéo ya maman Marianne ezoloba matro. Mais pourquoi on a laissé vidéo parce que ba modèle ba congolais bazo comprendre ma politique on a évité hein. Donc bino pona bino na évité faisant la raison na jalousie. Mama wana bakanga kié na ninga loba ba makamu na wana bon bino bolobeza ko finga te bon sinon yé pas bana mona keza ko finga te. Mais c'est comme modèle bino surtout Basi mingi o ya poto bozo finga maman première dame. Et ça sens te. Donc, on a laissé vidéo pour vous montrer que première dame a une faute à gravité. Mais le problème c'est le message on a dit que na otine et comme la yé. Et là obino beaucoup ça là parce que maman wana ndenge zana c'est quoi comme na maboko soki lelo likama yelié ba lobaka que non ndenge ke na présidence kuna ba lukele ba pomba bomi. Tout le monde a beau dépasser ba mbongo belé, ba détourner ça la maka, ba tuna bino ba entourage na yo, ba tout pesa ba responsabilité, ba lia mbongo ya koyiba, ya koyimiyibi. Ba biloko mamo abanaye ko loba na ba vidéo wana, ezaki grave. Mais ce que bato yo o ba yiba ba mbongo, o ba zana ba entourage na bino ba kosa bino. Ba mona na ba normal ba kipe na bango te. Ba biloko eza ba biloko ke omoni na ba net mutu ngana loba. So na za mutu na bino. Oyo ke non nalia mbongo na bino bo zonga na musala moko boye na mutana amuna mama na azo finga ba critique ba na kota akoti na première dame na kati na obenga na ngai moko ata na za na poto na ok na penda ki sasa na zuye na zongisi na nzela bien na ko équiper bien na mbongo ya ngai pona vandi semo parce que mama na so otali makambo ya bimiseleza ka souffrance parce que peuple azo souffrir lokola za na ignorance bango ekolungaka bango tinda ye abomaka ka président de la république akotaka na famille na ye pona ko déstabiliser parce que parti o ya lamuka ba profiter na sima bazo utiliser alors na minute o ndenge za eloko boko sala pour mama wana na ko sala banquette donc ndenge za ngwana aza mutu a IDPS ya tongo donc asala ba marche na ba papa Tshisekedi donc ko la origine na eza ngo pe mutu a IDPS. Donc yeba ina ngwana kudeza makila ata bato ya lamuka ba yebi ke bazwa na IDPS et pas ya Kondo Tshisekedi. Donc c'est le moment bozo maman wana ils na cadre politique lokola maman Denise ya sa kutana kina ye. Donc ça c'est quoi que non faut bongisa maman wana. Vous êtes obligé na osenga na maman Denise bongisa maman na pas na ba journaliste nga na yebi na kisasa lelo ba koma bazara pe ko finga grave. Ba finga grave lelo ba koma ba donner des leçons parce que ba maman kaka ba maman ne tape ça exemple. Maman première dame ya kala asunga bandeko mususu ba journaliste lelo bakoma donner des leçons ba finga kaka ndeza la rabo ndé ba balobaka ba zui bango ba sungi lelo bakoma donner des leçons pour ani beaucoup utiliser pe maman na te maman na pas cause de la mutu a donner des leçons bon utiliser ye bon za lango mabete aza mutu IDPS akala bo pesa bo longo na ba situation difficile aza lango alonga parce que ba politicien na bakoma utiliser pour rien. Ils ont un mbongo, ils ont une gravité, ils ont à peine à part que Bamona dit que non, maman Marie a communiqué pour le président. Ils ont un cas de promotion pour Luka. Vraie propagande angwan. Et là, on a le bayan dans la série vidéo yangoyo parce que nous avons une vidéo dans la zone là. Nous avons la marambo bien, mabamukolomsu na ofungo lango su bien. Alors bon, on a resté à programme on a vidéo dans la zone. Bon, on te écoute next time. Thank you. Bye bye. Bienvenue dans votre magazine ABEM. ABEM association Oezawana pour na kosunga peuple congolais na santé, na agriculture, na éducation et bien quand to banda ki liboso to banda ki na makambo etali bilanga toza na 100 hectares awa na mboka oyo
ya village na toza na kati ya village Feshi ezali na kati ya commune ya Maluku, précisément na groupement moi ezali bongo na kati ya commune ya Maluku. Nde esika ABEM association asombaki 100 hectares to manaki na 10 tozo ke nango 10 pona ko sa ba plantation. Ndeka to expliquer ki bino ke ba produit o ABEM abanda ko produire et kozala ba produit ndenge moko te na ba produit ya batu misusu. Donc ya biso ezala un peu moins cher pona ko servir peuple congolais. Si nous sommes là, c'est pour vous servir peuple congolais. Et bien, comme vous le constatez que tous 8 ans est belé, oui, parce que je suis éprouvée, je perdis ma maman, ma tante maternelle, à Bokolanga, donc c'est elle que je perdis. Donc je suis vraiment temps et belé. Bon, vu que nous sommes là, nous sommes vos esclaves, nous sommes là pour travailler, pour vous servir. Eh bien, je n'ai pas laisser le temps. Je n'ai pas eu beaucoup de temps pour ne pas côté cabine bâton et belé. Donc je me suis dit non, malgré Kolélananga, malgré ma tristesse nanga, donc je dois travailler, je dois vous servir, vous montrer comment est-ce que ça se passe. Parce que je ne peux pas vous laisser comme ça. Que non, alors nakoti kabino kana ba suspense pété fona montrer bino comment est-ce que ça les autres salama. Donc quand on qui a l'autre fois tout souka qui na déchuchement ba banda qui déjà déchuchement na ba 10 hectares ou nous ces à côté bino mo bon on a déjà ben ser bazo la qui sabino déjà ba musale bandi et ça ici salami donc presque déjà bazu déjà au moins 7 na 10 hectares au moins quand au bandaki bazu déjà 7 hectares déjà ils a déjà déchuché donc tracteur collé cadre facile. Bon, donc tous les na ba déchuchement aujourd'hui puis les autres combien sur terrain to memi cadastre ba membre cadastre parce que ABEM ça m'a ramené na désordre ABEM alinga m'a ramené faut ordre là. Donc nous on peut pas faire le travail comme ça sans ordre. C'est la raison pour laquelle tu es qui le bon pas embatté tu es qui n'a battu il y a cadastre net tu es qui n'a bango sur terrain ba qui ta sur terrain ba zoa vraiment ba mesure na ndenge longo bani. Donc on peut pas vous servir na lokuta toto sa marambo na lokuta donc toko sabino or ke ba bela ngo bino mo webinde na Kinshasa za ka ba bele comme marambo belé alors faut que zala na babilo connaît surtout en ordre. C'est la raison pour laquelle ABEM aujourd'hui a mis bato cadastre awa bazo sala musala et biso pe koto na ngam na biso ABEM tozo landela ndenge musala de chuchmezo sala mala hectare oyo prochainement to la bino ndenge toko sala ba traiter comme je vous avais expliqué que non l'axabino comment comme le ventre ba vente et koleka surtout je vais vous montrer sauf rien vous comprenez que non naza matanga mais je n'ai pas le choix nabi non il faut que je travaille il faut que je vous montre comment est-ce que ça se passe peut-être bon mituna déjà mikolebe les olekate yango ana toza awa elongo na grande équipe technique ya ABEM pour na ko travailler topé ça merci mingi na papa bienvenue mesala oyo azwaki initiative ya kosala eloko ABEM pour na kosunga peuple congolais pour na kosunga bandeko na biso ya Congo balia bien ba sepela donc topé c'est mingi merci tozong c'est mingi ba éloge ba hommage et papa bienvenue mesala o azola na biso depuis Londres et puis merci na biso ba téléspectateurs na biso ya Ma TV na ya Welcome Télévision to sepeli mingi na ndenge bozo tu na ba question biso pe tozana pona ko sala bino mesdames, messieurs, comme vous le voyez, nous sommes déjà au village. Là, nous sommes en train de travailler. Je vous laisse voir comment est-ce que le travail ça se passe avec le gens du cadastre. Merci. Sekofamna namote manangai niyema yoy nakubisa yoy wow kitabu kundi oyo Yesu bunga sinayo kitabu kundi oyo Yesu bunga sinayo Bandana gwende
massage joli moto yetu memelio isubaso Yubisanga maroba motwisinga kuyimba yo Yahweh Biso topomio. En fait, nous a coordonné à point. Dernier point. Fais ça. 065 99 42 Y 95 28 52 9. Looking at Satan boy, I'm wanting to know kukanina. Zasi yoko, konzo ya mikila emoko. Abimana ruligi na ye, inda ungiri kebo. Kimbo massage liaison na sene ye, sene ye. Sikoyo à partir ya borne oyo nde ekopesa nezo ezolakisa grandeur hein. Oui, grandeur na la distance pe notre frère. Comment? Zela.